Oh, j'avais entendu et j'ai vu. Félicitations à Congo Promotive. Igela coiffe ikote Papa na Kerwan éternel Kenaya Kanda Taba Ikote Sensi Nganda Taba Fenenene Nganda Taba Chez Hugues la coiffe ikote Papa na Kerwan éternel Kenaya Au 174 avenue Aristide Briand 93 320 les pavillons sous bois. À la petite porte à gauche, association Hugues Ikoté. 01 41 55 0000. Ntaba Ikoté. Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics, avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. L'escarte construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public. Installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tout d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction à Tozana Mbongo Moké, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import Michel Atlantic Shipping et Yei Bana ya Canada, Bana ya USA, Bomitungisa Lissusute. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, Bomitungisa Penzate. Please, bakoya koza koli tina ndako. Pour tout contact, Benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye. Bazuapi. Raf Ngindou, félicitations pour la promotion, c'est la rapport d'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Suivez Congo Promo TV avec le PDG Raf Ngindou. Nanenga Mabete, Congo Promo Raf Ngindou. Boga, en tout cas, félicitations, merci Sito Oumela. Raf Ngindou, le présentateur de la force créative Congo Promo. Boroto, c'est la force militaire de Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raf Ngindou, Congo Promo ne tombera jamais. Nicolo Congo Promo nde. Ouais, Balobi Raf Ngindou. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babunda na nango. Raf Ngindou. Congo Promo. What a plus, what a boss. Ouais, nazui nouvelle ango. Donc ba côté là qui ba braka qui est nandako. Ba côté qui na midi, il est là de la téléfoot. Alors de la téléfoot boye, ba koti kuna ayuka bala bazo ganga, ba côté là qui par garage. Pour le voilà mettre équipe ça sombele par le mon ba côté par garage ba mati ti ba côté la chambre voilà. Ya na ayuki bala bazo ganga bi oh problème ni afongo la porte boye ba bise zonga kuna kanga porte. Azongi ya ka bala bazo continuer ko banga ko ganga bi non na moni ti ba tout temps bazo violer bana. Afongo li porte boye ba bete coup. Na ba bete coup papa ba chena ko ina se ba kangi chambre. Tant tiré la chambre avant bana azo crier kaka a profiter la fenêtre pas à mi bois qui la fenêtre le col là bas na bango na 100 mètres ya police nda kimi mbango ki a koti na
la police wana expliquer police voilà tala police l'état babengana wana baya boye bato yango bakimi batiki basaki na bango bakagule banini donc banda ko se servir batableau biloko kaka ya valeur bazozwa na ndako bakimi bon maître Gims mpe babengaki bango bana na ye tout bayaki wana baye wana et puis baye bato ya service mpe ya nini bambila ye azwi baempreinte na bango mpo lokwa batikaki babiloko wana bazwi baempreinte banini bazwi yango ale bake et après sili maître Gims mpe bon sikonde eza wana donc batie mpenza blindage ya kosakana te bacaméra bamakambo nyonso tu batie babiloko tu banini bon bayebi bato yango neti bayebi kaka papa maître Gims bapesaka ye bambongo ndenge ezaka bariske mpe kaka bakoboma ye mpe eloko ndenge bakoya mpe babete masasi o soit baleve ye bakomosenga bambongo moi makambo yango ndenge aire moko ezalaka mais balèvement je ne pense pas mais ebangisinga kaka quoi ebangisi kaka maratro vraiment maratro mais après ndenge nani ayebisinga ke babengaki baservice oyo ya koinstalle bacaméra sécurité tout ça banini bon baye batie bacaméra batie bamakambo nyonso tu bon batie baporte blindé biloko mwa ndenge mwana mais nde lokola bakimai batiki bakagule na bamatos na bango oyo babukelaki yango palais babiloko ebele mpo bayebaki deja ke baza na 100 mètre ya police donc tant kobongisa biloko na bango eza te bakimi batiki babiloko wana bon lokola bazwi baempreinte tout ça baorécupere na bakokanga bango kaka bakokanga bango mawa tro nayokei na vie jo na mawa donc moto anga nazali na baproblème tate ofingi azongisaka te jamais akretaka bato na télévision mais tala sikoyo position bakomemela ye banini mawa tro bon ça arrive parce que moi ano aza na likonda yango moni bato bakomosala bakomosala neti kaka azwi ndeni mais oyebalaka mais na boule na nga nde naobule bazete bakozanga te na makambo yango bakozanga te bazete bakozanga te bon peut-être bakozanga bango te mais naobule kaka bakozanga te matro mibale deja bimi eza libanda na misu na ngai nazomona yango troisième mpe koli kaka ndenge olobaki troisième koli déjà ngai nde libanga te mpona yawa te nayesi zibe service nazwaka ata 37 koli awa na zibe service na mbala moko 37 ngaku nabangaki na yebisi mwana tiaka 3 abo yiba yango na kiserie na bango ya mosala baza mpe na brazzaville mwana alobaki nanga mpe na ngola bazali na ngola bazali na brazzaville seke tobenga bango monde entier okokanisa lokola mondele namoni yango aza mondele te yo mutu uza na france précisément ezala na paris ezala na rennes ezala na lyon ezala esika nini soko uza na poli na yo kunyokwama na yo te banimero na biso yango wana benga na yo zibe service akulivre yo carton mpe koretire ye moko akuya kozwa yango mpe akuyawe na kisasa kaka kisasa te ya maniata makalu na point noir na brazzaville na ngola na kinshasa place ya kobunga eza te Hugues la coiffe Ikote. Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues la coiffe Ikote. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogard. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikote, votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site hugueslacoiffeikote.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés.
Hugues la coiffe Icoté, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Icoté, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 0000. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Icoté, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Icoté. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, dindindi pour les hommes.